Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour bandeko nanga ka ndenge ezalaka poto ezalaka na oka bongo olamuki na tongo osukoli olati bilamba otie maquillage te obimi na yo kaka okay. Naza na besoin to solola à propos ya image moko ndeko nanga mobali na kombo ya Derrick Mossi atindelaki nga lobi à partir ya Suisse. Moi la maman nanga ma copine la kombo ya Jolie Sita na Belgique atindeli nga ngope ngabi pourquoi pas na lobela li solo oyo na sibino surtout bomoni na ba réseaux sociaux ndenge tamboli moi maman moko boy na Belgique ami boaki na rail ya train pour na ligne alingi ami boma nangala bino to yebite eloko nini o esalaki ye asala acte wana yango wana mama bijou tellement lokwa na yebi lisolango bien te na sololi na tuniete na yebi pe mutabetelinga lisolango te mais na moni kaka ba image o bino bomoni ya onda lobi te il faut to mekana na mekana ni ko solola na bande kunanga na babone nanga o ba pesa baba bijou d'or confiance o ba s'abonner na Bidor TV na lamuki na bandi ko sala ba course nazo tambola na yango na mutu siko la uti supermarché avant de démarrer na lobby na mekana ko beta lisolo ensemble na bino na éviter quand on a redémarré soki vidéo nanga eko kata na ou bien eko kwea parce que position on a tes téléphone je sais pas soki na rotambola bien eko déranger ngate. Bon, la banane kokende. Nazotambola la voiture à moi na moi si na kombo ya Bidor. Donc où est la voiture na ye? Bon. Mama bijou na lika na loba. Makambu nyonso to ekuta mela biso na mokili il faut pesa ka nzambe merci. Balobi na circonstance nyonso il faut ka tokumisa. Même c'est facile à parler hein parce que ça makambu c'est facile à parler ozo parler mais ce qui est comme liyo moko oko digérer yango te dans le sens que batanga baliwa okufeli mutu azat cher pona yo conseil à bato ezala ekweyaki na bongiso lisusu nazaka ko continuer na bosala ko tia moi désinfectant nanga tobeta ka masolongo ndenge wana ezokwea tozolokota tozobongisa na okata ba partie on a moni que eko déranger na circonstance nyonso balobaka ke tokumisa nzambe ka nde na uti kolobeza ba eza makambo mosusu topesaka na biso topesaka conseil be bato baopesa conseil parce que on a besoin de ça tant aux eu problème bato baopesa yo conseil mais et soulager rapé hein ba conseil tozwaka ba conseil to pesaka et ko soulager yo mais eza auto ba ke mai ici et sopa o ba lo ba ke mai ici sopa ni on n'a pas de choix okufeli mutu ba lo ba ke pesaka nzambe merci parce que yende mutu pesaka yende pe mutu azwi souci oyo ndeko la biso ya mwasi azalaki nango nangana bino to yebite hein il faut vraiment tozalaka forte quel que soit problème nga odile bisikenza quel que soit problème et ko komela yo na mokili il faut zalaka makasi parce que ça ba makambo mingi tokutana na mokili moto asatandaki na motema eyeli yo est arrivé il faut ka kopesa nyeso tukana na maboko ya nzambe parce que on n'a pas de choix ngana yebi ba mindele nde mutu basala ba act wana ozalita msusu na susi moko elekeli yo ndela ke ya mibomi ndela mibomi ami bwaki so bango pe babwaka kaka na ba raya ba train ye nyati mais biso batu mwindo vraiment to komiti na ba niveau oyo
ya nanga mobali na kombo ya Derrick Senga mama bijou V12 problème sur problème yaka nango problème yaka no mutu nyonso tu na mokilo azana ba problème mutu olobaki azana ba problème te vraiment je sais pas ezala ba riche bana ba problème koleka biso babola bazala ba oya bango pe ba problème tam susu mobola oya ye problème eza nini eza kaka mbongo akolia wow azoluka ta mususu mbongo ya kolia alesa bana afutela ta mususu bana classe ya ye ta mususu problème yango wana ta mususu place ya kolala aza na place ya kotia mutu te baproblème na ye yango wana mbongo ya kokende hôpital eza te soki mwana abeli soki ye moko abeli ya ye problème étape mosusu toza na baproblème ezala oza na nyonso tu wana me oza na baproblème oza na baproblème ta mosusu olingaka mutu moko mutongo alingako te eza kaka problème olingaka ta mosusu okoma na mbongo ebele ozwaka yango te eza mpe kaka problème olingaka ta mosusu obota malgré oza na tout ozwaka bana te eza problème olingaka ta mosusu obalaka te eza problème mutu nyonso to aza na baproblème surtout problème oyo eza ya makasi oza na nyonso mais oza na santé ya mabe oza na maladie eza kaka problème donc mutu nyonso kokanisa te ndeko oyo olingi komiboma problème na yo eleki ya baninga nyonso non problème na yo eleki ya baninga nyonso tout te mutu nyonso tu mama bijou alobi aza na problème il faut tozala siko na bamaîtrise ya baproblème na biso vite oyo ezoderange nga tozala na problème tozala na maîtrise ya baproblème na biso parce que mama bijou alobi mutu nyonso tu azali na problème tina niveau ya komibwaka na rai boye en tout cas bandeko na nga toyebi biso nyonso tu toza bana nzambe en tout cas bokoki koeskize nga na telema moke koto parapluise oyo namoni vitre oyo koto eza na mwa problème na matisa vitre mwana parce que eza koderange mama bijou natelemi na nzela nga mpe nazala nko tudibunge donc mutu nyonso tu aza na baproblème na ye donc kozala na problème elingi koloba te lokola naza na problème il faut na miboma il faut nasala boye parce que nga kaka mutu naza nzambe ayebi nga te nzambe atalaka nga te nzambe azomonaka na nga te nzambe azomona yo balobi nzambe asalaka na moma na ye na ntango na ye oyo na aire ye alingi biso toforsaka ye te donc ntango ozosenga eloko nzambe azopesa yo te zala na patience yo ozalaka na eliki yake nakozwa peut-être changer façon de prier changer façon ya kosolola yo na papa na yo nzambe akoyoka yo parce que biso nyonso tozali ekelamu na ye donc biso nde tozo représenter nzambe na se parce que tomonaka ye te donc souci oyo ekotinda moto ti amibwaka na rai vraiment nayebi te eloko nini ndeko na biso ya mwasi aza nango bato oyo bayebi ye bomeka kopesa sere na biso conseil bomeka kosolola na ye bomoni ki nzambe alingi tala position ya bwaka amibwakaki tala ndenge train eleki likolo na ye ntango natali te nani tali film nani video wana bi my god donc nzambe alingi sere na biso makasi soki okozala na occasion un jour ya oyoka video ya mama bijou azopesa yo comme conseil kangama na nzambe souci na yo pesa yo na maboko ya nzambe parce que souci mutu nyonso to aza na baproblème ne t'en fais pas ma sœur problème na yo eleki ya bato te mutu nyonso eza na bato baza na badéception abengisa ta mosusu bato na poto bato oyo babalukela ye eza na bato baza na badéception ta mosusu mwana na ye moko bana na ye babota ye moko abota bana na bana bakoma komaltraite ye eza na baproblème eza na mobali mwasi mosusu ta mosusu azalaki na ye marie bokoma omona ye na nzela azotambola batikala sele ayebi pourkue leo oni etindaki ta mosusu aboma libala donc baproblème mutu nyonso me biso ifo tozalaka toujours likolo ya baproblème parce que problème na yo eleki ya problème oyo oza nango oleki bato nyonso tute na baproblème nzambe apesaka toujours makasi tokanga makala na nzambe mutu oyo eza ta mosusu na baide oyo
olingi ta mosusu osala eloko oyo ndeko na biso ya mwasi asalaki omiboma ta mosusu mpo baboyi yo omiboma ta mosusu mpo oza na maladi moko boye omiboma. En tout cas vraiment zonga motu nzambe aza capable ya ochanger vie na yo. Nzambe aza capable ya olongola eloko eza souci kati na bomoi na yo. Nzambe aza capable osala tout changer ka façon de prier na yo. Lelela nzambe balobi asala na tango oye alingi to force ka ete to tika nyoso kala maboko na tango zo solola na ye solola na ye lokolo zo mona ye boye parce que aza papa. Donc mama Bijou zo pesa ka conseil vraiment la bande ko balinga ko mi boma pona makambu ya mokili parce que nyoso to neza na makambu ya mokili eza ba melio soki ndako eza ba sali onini nyoso to eza na makambu ya mokili et puis vanité de vanité. Toluka kaka parce que il faut que luka mais et vanité de vanité. Na nanga yebiso ke projet oyo zo sala o koma nango koko. Non, nyoso tout c'est là. Donc nyoso tout tika ka pa nzambe. Batu mwindu. Toyebani na makambo oyo te. Hein? Toyebani pardon. Voiture ça clé di mobulu. Toyebani na makambo oyo te. Toyebani na tozala ba nerf solide. Hein? Tozala toujours ba nerf solide. Quel que soit problème, oui lingi ko yela yo. Donc zala na maîtrise parce que problème na yo, hein? Problème na yo. Et les qui abatunyo surtout te. Muto so tambola na ba problème na nga mama Bijou na tambola na ba problème na nga papa oyo azana kwya na zo tambola ba problème na ye. Do ba mindele nde bazala na ba nerf solidité ba onde ba mibomaka biso to mibomaka te. Parce qu'il y a des nzala et des nzala, il y a des souffrances et des souffrances. Yoko tunzamba sala yo apesi ngolu. Ozala mboka lokola Belgique. Oyebi combien de bato baza ko envier baya na mboka oyo zanango. Combien de personnes? Il y a des passi et des passi. Il y a maman muso amoni ba bota bana na bana ba vandi ba lamuki na tongo azata na 100 francs te. Azata na 100 francs te oya ko banda ta musuko sumba bana lipa bongo tibu tu bongo lobi okuna. Mais azako vivre nde balobaka ndeke alona raté alia katango yo somona peka nzamba osala ye miracle ata moi fufu ya pamba wana bana na bakozwa pe bakolia problème na bango eza grave hein mais babi bomaka te bazali kaka baza bazo vivre omona peka donc bana peka bongo batangi peka na ba vie ya bongo bakoli peka na ba vie ya bongo mona peka ka a reçu akolisi bana na ye. Ba maman au boteka ba mapa bazo sala baza ba maman a féliciter baza na ba problème mutu nyoso za ba problème hein tomi bomaka te pona ba problème ya mokili quel que soit problème mama Bijou ba quel que soit problème tam subino na nzela bo mona ngabo mama Bijou boy azana tam so avanja na craquer nai kana kraka jamais et puis quand azana problème monter le kinga na mutu téléphone est beaucoup ya place za motard eza montagne waouh on a réussi quand même hein. Ngana zala na likambu moko te oye na ekoki ko krakisenga mutu mama Bijou akrakaka te mama Bijou enviaka te mama Bijou azala na souci te mama Bijou tika nzambe asala na tika nzambe asala likambu na asala na moment na ye balobaka laisser le temps au temps donc c'est ça eza mot biblique ce que zo simba te tu laisses ce que zo simba te tu laisses. Hein? Ozana problème moko soki songolo pakala o mama Bijou doit ayebite komi bomate pesa vie na ona maboko ya nzambe nazana famille nazana mwana mwasi moko na yebie perdre famille na ye mobimba na mobali na bana bakende atikala ka ye moko regarde baku bomoni baku ekokoza ke mutu penza a perdre contrôle abosana ke nzamba azali abosana ke nzambe mutu apesa ka epi nzambe ye moko mutu azui abosana ke nzambe nde mutu alingi parce que so nzamba alinga kita kokai kozwa pe kuwana te mais il est là avandi nzamba pese toujours makasi parce que nzambe ka mutu asala salamaki bongo nzamba yebi nzambe ka ye mutu akofinika bapota nzambe ka mutu akofinika bapota na yo nzambe ka mutu akosala ke apesa yo makasi nzamba pese makasi nzamba azotambola na ye na yebi vi na yebi susu te mais elle va bien parce que asurmonter na ba problème wana hein
Donc on a maman bijou na problème qui ba problème l'équipe ba problème yo surtout peut-être yango. À part yango nini soso mobala boyinga. Nani wana ndeko famille ya kiminga akelela ye je m'en fous. Nani problème nini? Hein? Oh nzambo azala na bijou azala na toujours na la na la muka na. Hein? Place nyo surtout na zaiza place wa bomba na zana nzambe na. Partout. Mokile lobby menga na zana ye. Mokile jige menga na zana ye. Hein? Nzambo o na kosi bato mokili me ye na okosi te. Azala na ye. Alors, quel que soit le problème, moi je vais être forte. Bande ko na tomi bo maraté. Soit disant, toi telemi mabe bandaise. Je sais pas, il y a ça non coco ta place. OK. Comme il y a tout d'accord. Bande rolanga. Mama bijou. Na komi. Na continuer ma solo langa. Na kata. Na kegotia la bidon na YouTube comme d'habitude. Na mutu yeso to okuta na vidéo nanga. Soko s'abonner la bidon activité. Mama bijou doit ko inviter yo. S'abonner la bidon TV. On sera jamais déçu parce que la bidon TV nyoso tout salaka. La bidon TV toza la maison de passage na biso oeza na Matonge na avenue Irebu A37. Maison de passage na biso eza la boutique na kati. Tosali boutique wana na idée que okoko ke na congé ozata msusu na ozangita msusu mwa dentifrice, ozangita msusu mwa brosse à dents, ozangita msusu mwa bande hygiénique, ozangita msusu tobungisa ba valise. Nga sérimo na bungisa valise nanga. Bon, excusez-moi, moto, pardon. Nabima ki mo malili. C'est bon, la bongisaka valise dangai, la bongisi valise. Et ça dit que valise et na comme la valise une semaine après. Siko. C'est na eba na boutique wana. C'est na eba na boutique Bidor. Na Matonge A37. Nga na kende mbangu na somba biloka mikemike ona zanga kimeloka na eba boutique wana te na galera ki kala modèle wana ti valise nanga eyaki. Donc et salami bongo za na ona poto oza ndeko na yo kuna ndeke papa la biso Juju na arène asalaka abenga nga toujours atindelinga batu atindelanga ta msusu ba bobo na nga bien te atindelanga ta msusu ba avocat na ye ba juge na ye batu na ye mama bijou juge nanga aleka azwata msusu costume. Mama bijou avocat nanga aleka azwata msusu chemise. Eza pona bongo boutique wana bo excusez nga na bimi vraiment na lisolo na biso na kozonga après. Eza bongo ta msusu na ba période ya ba classe, to tiaka pe ba sac à main ya bana, okobenga nga mama bijou naza na ba neveu naza na ba nièce, baleka bazwe eloko na ba bona ne obenginga mama bijou bana ndeko na nga baleka kuna bazwa bilamba bona ne ou bien ndeko na nga moko azana zobala azana besoin ya ilamba ndeko na nga moko boyebe tout ça ezaka pona ko aider biso na biso bana ya poto. Pourquoi pas bato baza pe na Congo bakotaka naza na groupe na nga ya WhatsApp na sali yango vraiment uniquement vente en ligne nazo teka biloko na ligne bandeko mingi so okuta na vidéo o lingo pesa nga numéro na ona kotisa na groupe wana na okotisa yo bana kini baze belé kuna obenga nga penza bi mama bijou ilamba moko tiaki naza na besoin dango na bengi vraiment gérant nga bafungole boutique à côté donc bosi bomona boutique avant kota il faut oswa rendez-vous ya biso avant kota il faut oswa rendez-vous parce que za na kati ya lopango ngo ezali sika bana poto bazo vanda to kotika porte toujours pour lelete yango porte za toujours ya kokanga benga senga okota na boutique ba ofungoela yo pona osomba ilamba ndenge mo pe toza na voiture na biso o ezo aider bana poto bazo kende Congo na kin ezo aider biso pona ba transport tozongi vraiment na lisolo na biso mama bijou conseil comme na opesa kaka tomi bomate pona soi-disant problème ezala pona mutu nyonso to atambola na ba problème na ye mutu nyonso to atambola na mikumba na ye mutu nyonso to aza na makambu na ye likambu na yo mutu zotalanga eleki ya batu nyonso tute toza te ke foto no tambola mutu mtaba ndo lobaka makambu na ye ube komama na bilongi non mutu nyonso za na ba problème na ye mais batu baza kozwa maîtrise
kaka pona toyebi nzambe toyebi ke nzambe ye moko mutu asalaka nyonso tu ezala parce que soki nzambe alingi te aosala mpe eloko wana ekomela yo te nzambe asala baprivilège na makambo ebele yango wana ezalaka so likambo ekomelo balobi kumisaka nzambe parce que on n'a pas de choix. Nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV mama Bijou Dor alobi batoyebi bamindele nde base suicidaka mundele akrakaka va mundele akoko krakika mpo na facture mais biso banoir toza na banerf solide toza vraiment na banerf solide moko vraiment napesaka nzambe merci parce que eza na baproblème mingi topezaka yango facture ekoki koyela yo koto okoki kogreve na yo 2 mois 3 mois 4e mois yo wana otelemi bato mpe na nzela baomona yo baoyeba mpe makambo ekomami na yo te makambo eza na yo te eza mpe kaka ndenge mona bamabala nde bamama babandaka kopesa biso conseil olie te opakoli kaka mafuta na monoko bato baomona na nzela ka neti mwana mwasi moko boya esengo mwana mwasi moko baliaka mwana mwasi moko azalaka bien nzoka ata mosu azalaka bien te parce que balobi bandako tovandaka toyeba makambo eleka tomona kaka bato mibale batambolaka na bango mwasi na mobali bokutana na bango ta mosu na bafete bokutana na moyebi makambo eleka na foyer na bango te mais tellement baza na maîtrise tellement likambo na nginga eza ya yo te likambo na yo eza mpe yanga te mutu bato baobombala bo makambo na bango bazobomba yo makambo na bango basala comme rien n'était c'est comme ça conseil bapesa biso yango wana biso nyonso tu bato mwindu toza na on dirait nga na mona toza na conseil kaka moko toza na conseil kaka moko bamama na biso bapesa mpe biso nyonso tu tozala na conseil moko tozala ndenge moko tozala na banerf solide no likambo na yo ezala eleki yo makasi gérer yango yo moko na nzambe na yo parce que ye nde mutu akoki kopesa mutu déception te parce que kokozala na pure obetele lisolo pire akei place yo lobaki ye atie ou abalusi makambo na ndenge na ye mais nzambe kaka place bosukaki place lobi bokobandela mpo ye alalaka na ye te epuis ye makambo nyonso to tosololaka na ye ebima te omoi ke yo moko moto obeta lisolo tokangama na nzambe mama Bijou Dor alobaka baloba yo na mabe me ekutamela yo te mpo na kovivre bien na mokili il faut toujours koconfie na nzambe kovoyage omati avion oke okutani na baévénement nyonso tuta mosusu oyo okokaki mpe kozala bloqué quelque part mais ka nzambe wana asali yo grâce ndenge kivoyageaki na yo ndenge mpe azongi na yo pourquoi mpo olinga nzambe tozalaka na banerf solide tomiboma te mpona problème quel que soit problème mokili mobimba bakoki na bango koboya yo mais nzambe akoki koboya yo te mwasi akoki koboya yo mobali akoki koboya bakoki koescroke yo nyonso baescroke yo otikali noka ya maboko mibale osalaki effort nini mpo yo ozwa biloko wana neti nga Bijou nde nazoloba benga na baescrokanga na vie naza na banerf solide en tout cas nakumisa nzambe parce que apesanga banerf solide nanga namona neti nalanda papa oyo abotanga parce que papa na biso azalaka na banerf solide que son âme repose en paix ata aza nango ta aloba mbongo nanga bino bozali bino boza bambongo nanga nga lelo ata naza ya mbongo te so namoni bana nanga naza na bomengo moko comme je suis riche bokondima te naza riche parce que so natali bana nanga bapesa yanga force bapesa yanga makasi bapesa yanga ka nazala bien donc oza na problème moko tala ta bana na yo epesa yo makasi parce que epesameli motu nyonso tu te kozala ta mosu na bana ta mosu yo oza na bana ozangi libala yo moto oza na libala tala ta mobali na yo apesa yo force parce que bato baoluka mabala bazali donc obotama ta mosusu na famille moko ya malamu oyo bato mi bazwa chance ya kozala na bandeko ya malamu te vanda kanisi olobi problème oyo naza nango naza na bandeko na nga confie ata bandeko na yo so bazalaka bato malamu parce que eza bandeko mosusu po apirate inutile kuta akoyebisa ye likambo na parce que lobi oyo akobeta na babara bandi kofinga oyo lisusu donc confie ata bandeko na yo zala na banerf solide confie ata na bakamarade eza na bato mosusu mpe bazwaka bakamarade ya malamu parce que nakoki koloba te ke mokili mobimba kamarade ya malamu aza te bazali ka aza na ma joli na nga naza na ma magi na nga si naza na problème oyo ta mosu eleki Bijou la Blanche na Congo je te sali place ozali si problème eleki nga nakota na bagroupe na ngai ya WhatsApp naza na bagroupe ya WhatsApp nasala wenze
na okota kuna na beteli bango ta misu lisolo na zwi solution. Donc tozala te ke lokola bamindele, tozala toujours solide. Ape na poto toza na grâce, toza na ba place oyo ta mosusu craquer, oza na besoin ba psychologue balandela yo mutu. Oh kende na yo mama, kende pesa ta problème na yo pa ya na ba mindele, ba meka kokota likambu na yo. Ya derek na Suisse za psychologue munene. Oyikutani na nga numéro ya téléphone oza besoin ya na nga ya mobile asunga yo ata na musika na conseil, na opesa o numéro na ye. Nazala ma fille ce que j'aime bien. Donc azape ka du domaine wana. Donc oza na problème na yo kutani na Priscilla, alors solo na yo opesa yo conseil. Donc toza na ba place, toza na ba facilité ebele na mokili. Toza na grâce o nzamba pesi biso koya na poto. Toyebi mingi koleka. Toza na biso na eloko te combat bato ndendi combat balobaka. Toza na biso na eloko te bana poto mi bana bona rien. Toza na biso na rien mais toyebi mingi avantage. Avantage na biso penza yango wana ke toyebi mingi. To mi boma te po na biloko ya mokili. To mi boma te po na mutu. To mi boma te parce que y a des soucis et des soucis. Il y a des soucis au penza ke oko komelelo côté telema. Ah mais nzamba pesa toujours kibia. Ezala maman mususu akufela bana nyonso tozo yeba te so lobi na tongo ya akolamuka. Mais nzamba pesa makasi. Ami bomi te azozela bi liwango so ekoya eya na ngata lelo. Azosenga mais na komi boma te. Na okrake kata ngoki kola le kufi na c'est au moins ça. Par rapport na zouavement poison nga yo nazomela. Non, na osala ngote. Ndeko ozotala nga problème oyo ozala ngo eleki ya batu nyonso tout est confié na Nzambe. Kokene komi bwaka te ndenge na moni sœur na biso aki komi bwaka na rail ya train et puis akufite. Aza kutu na grâce mususu penza boye komona ba ramasio makolo kufite siko ozotala otala penza ke wingam na zeki na makolo na ngeke. Aza na chance abimi mubimba penza. Mbande kongala otia image wana te parce que YouTube aza na ba image mingi apekisa aboya totia na kotia yango te mais na oluka quand même au moins photo natia parce que esala kinga pasi bomoni na zabo na bimi boye na lamuki na tekina ba course belé akosala na lobité na ndako ta na okota na bandimba la moko s'occuper na famille nanga na sala nini na sala vidéo ata na nzela na sala vidéo na nzela na za non maquillé eloko te bomoni ngaka ne na bimi boye na sala bino vidéo boye pona otalisa bino ke mutu nyonso tozala na problème. Problème na yo eleki ya baninga te. Mama Bijou ninga vandi boye. Nga pena na ba problème tanga. Tozala na ba problème ezali mutu tozala ba catégorie ya ba problème. Comme sous problème nanga. Problème oyo zala ngeza mukie. Et a mukie comme sous nga Bijou na msu na ko silisi la yo problème na yo. Ezala batu mingi ba mama mi na Congo tam so luka ka $50. Ouais, problème ya ngwana ka $50 ya pamba. Problème na ya ngwana vie na ye mobimba. Mais siko tuna mama Bijou problème na ye. Aye bisa yo. Soko okokosilisa ngo, so na confie na Nzambe te. Moteke mobulu. Na lingi bino mingi, na teli bino siko ba publicité na biso. Botala ndenge musala ezoko tambola. Mama Bijou alobaka. Trop parler ezala malamu te benga numéro o ezomona. Zwa place na yo ya ko vanda okupasser séjour na malamu to bengi ngo na maison de passage na biso voiture à location eza wana boutique eza wana botala et puis tokutani mbala sima na lingi bino mingi surtout na lingaka babone nanga na lela bino makasi parce que au jour bozo mata ba commentaire da bino na sepela botiela nga commentaire mama Bijou na za wana pona bino na yebi ke bino tosala nga nazala boutique na biso nazala besoin vraiment beaucoup melanga mama Bijou na poso ke no sombeloko na boutique na yo kotisela nga $10 mama Bijou banga nazala na ka pona ba publicité na salela na ba publicité pesa nga publicité na yo na ko salela yo mama Bijou sala ba publicité mama Bijou za faciliter sala interview na mutu mama Bijou za faciliter sala makambo ebele mama Bijou kala mingi zo zonga kolambela bino na sala ki moi 2 semaines na bande kotia so c'est lokote na chaîne parce que c'est comme ça toza air mort to kizala peine na pause musala nini ezora positif mama Bijou pas qui congé
Donc c'est ça na lingi bino mingi bo s'abonner massivement na kati ya chaîne ya Bidor TV. Et puis ni les sous ba commentaire na bino naza nango besoin na besoin surtout ya ba j'aime na bino botila nga ba j'aime. Hein? Tela mama bijou d'or j'aime na yo pona pesaka un plus na musala o nazo sala. Et puis tout nanga nini mama bijou alobi na linga mingi bato ba pesa nga courage non bato ba décourage nga parce que nga naza ya nzambe. Naza ya nzambe et puis naza nani naza Bidor komo la nga bijou d'or donc naza or naza nga mona nzambe na brillera nga kaka donc ce que le besoin au katanga na se keba oyozo katanga le longa na okola côté kuna donc ça sert à rien ya hôtel nga goutte ça sert à rien ya kitila nga musapi pambola muninga po nzambe pe a pambola yo na lingi bino mingi à la prochaine bisous na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire.
yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.